C'est une opération d'accompagnement, collaboration, tout ça, solution, Dakar pour l'intégration. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso tout ba famille, j'espère que vous allez bien. Ngai pe awa nazali bien di notre penzamba lola azo bate la grâce. Ce que zali mbano liboso olandanga kombo nanga ezali Anita Mavita, nazali présenta na présentaka émission oya Anita Mavita show. Awa na senga na ngai mbongo te na senga kaka pardon, please aider ngai partager, commenter, liker, surtout les kamba ko s'abonner yangwande sala nga malamu yangwane komisa nga lolendo pe monene. Ba famille na ngai lelo suna liboso na bino kaka ndenge na mesana ko ela bino ba information ya malamu na ya mabe o ezo sepelisa biso na o pezo ko sepelisa biso te. Ya lelo na elibino o esepelisi ngai te etangisi maya misu na ngai. Bozo mona jeune garçon oyo na photo oyo bien na video oyo. O eza marambo elekaka na TikTok. Biso stoyebi monde TikTok eza ngana bengango monde bana eza monde moko boye soko za sans esprit bimano na TikTok. Soko za na esprit tikala na TikTok po eza na banga mususu okoko sirpote yango te. Voilà. Moi na biso oyo ya mobali oyo na kombo ya Prince aza na TikTok na sir ezalaki fo eza live o video lo mo basalaki ndeko na biso ya mwasi bozo mona awa andira lobaki loko moko boye mwana oyo andimaki vérité wana te mwana oyo asepelaki nango te sikoyo eloko ni esalamaki ndeko wana fale esuka kaka bongo ndeko wana akomi commentaire akomele commentaire ke ozolinga vérité te tala ndengo ozali soki misu mavondo afingi edo afingi alobine ozali misu mavondo zolo mabe nyonso tu ya yo eza mabe likolo nango oza mwana ya SS ba famille mwana oyo azu commentaire wana achango ndenge batonso bachana na TikTok asali yango video na ndenga asali yango video avandi calme aolobeloko te azolela maya misu kande muto etanga na liko tsanzembo nyonso tout ebino moyebika Facebook eza copyright yona liko tsanzembo ati nzembo oyo nasi eza Denis Ngonde ofuta nyongo na ngai do alobi bilo mo boy ba famille mwana o atangisi mutu nyonso tu na TikTok ma misu mutu azana motema bo mama mbe azana motema mawa aleli ayoki pasi ya mwana oyo ngape na monyango tema na kute na occasion batie photo siko ya mutu afundi po na ndo lukelongi ya mutu mena mona te na zena ngana ta osala ba research te mena yo mona siko video ndeko moko ache mwana o atina ndeko oyo ko mona ndeko na biso ya mwasi oza mama ozala jeune fo za mama za koko za nani oza mama biso ba mama to bota magana motema malamu na biso automatique naturellement to bota magana motema ya bo mama ya mawa me ko mona ndeko ya mwasi afingi mwana oyo likolo na yango oza mwana SS do alobi na mwana nyonso tu ya mwana o eza mabe misu mavondo do mavondo la kisike misu minene azana zolo mabe likolo na ngo suki entaza su mwana SS nde onanga mwasi place ozali okozala pe ozaki na raison mais na koyebiso ndeko nanga au père de raison na yo au père de raison oyo zalaki nango okokai ko finga te okokai ko finga te ndeko nanga bafingaka disabilité moninga te bafingaka défaut ya moninga te pozo rappeler ozaboye ozo rappeler ye et puis ko bossa na te likolo nango ozo juger nzambe o condamner nzambe siko tala mwana oyo alobe lokote nzembu oyo elobi ebele mwana betika nzemba pamba mwana zolela ndi onanga mwasi oza na motema kibo mama te pona na te ya kibo yaya te po ata ya kibo mwasi te pona nini yobi bato combien bazoluka bana bazana kata bandako mabala baboti nanu te baloba nzambe pesa ngata mwana SS
nzambe pesa ngata mwana za na disabilité na mona rake na memara pezem na libumu na nga ngapi babenga nga mama na bazwi yango te pongonga na baone ekoki te me mwana oyo nzamba pambola mama na bango baparent na ye babota mwana oyo aza lokola ndeti bana ss mosusu te baza na bakondition mpe belebele mwana oyo so botali na tiktok ni aza active mwana oyo aza bena active aza na ye bien asala makambo ne bien abinaka asalaka boye me okritike ofingi ye ndeko na ngai ebi bato bato bofingaka bana bato nalobaka eloko mbala ebele bana oyo bazaka na bakondition boye bazaka na badisabilité banyokolaka baparent na bango na ndenge moko linga te banyokolaka bango na ndenge moko linga te bafamille botuna bato basaka na bopita babetela bino lisola bana oyo babetela bino lisola bana oyo ou bien muto kaka azaka na psychosel ou bien muto azaka na ss babetela bino lisola na bango bo comprendre ke kofinga bana baninga eza mabe bano nde baza basufraka bazala na bapasi moko ongana toyokoki okosipota yango te donc nde bazalaka une semaine na ndako une semaine hôpital emsu 3 jours na ndako 2 jours hôpital emsu 1 mois na ndako 2 mois hôpital bazalaka in and out donc bazalaka na hôpital trop so baye babetita moi une semaine hôpital bapesi bango batonga ya pasi wana olo batonga ya pasi à part malade muso aye nango batonga nezaka ya bapasi bapesi après mona azongi ndaka ke abeti musu na ndako une semaine 2 semaines ayo ozonga lisusu ba misusu kutu etombela bango ba condition moko boye emso mona zaka na route atambolaka te ba koto hôpital na ba parents na ye mama moko décida la ka na hôpital na mwana na ye ou bien papa moko boye do ba vivre na ba condition oyo ko finga mutu te ndeko na ngai bafingaka te ata lobi eloko mo esalo pasi yo mpe luka eloko mo ozongisele bo me kofinga ye te kofinga defo ya mwana moninga te kofinga te yango moninga mambo epesanga kanda yango nga alobaka yango nayebi te so boza na afrike so mpe boza nayebi te oyebi ke makambo so eza na Europe mwano akofunda yo ndeko na nga ata okokendela yango prison te me bakofuta so amande mpo kofinga ye te okofinga disabilité mutu te elonga na lingelaka Europe elonga na lingelaka mundele nayebi na Europe eza ba bêtise ebele Europe eza makambo na bango ya makambo na nga malamu na ya mabebele mais mona lingaka Europe po mundele ana discipline mundele apesaka bano valeur makasi koleka nga na yo mundele apesaka mutu aza na disabilité valeur koleka nga na yo et puis ba traita bango ndenge moko na biso malgré ça bango baza na priorité koleka biso mais ezalaka une opportunity do ba traita ka bango ndenge moko oko discriminate bango te against pour baza na disabilité ben ndenge ba botamela jamais oko discriminate bango te o eza discrimination oyo eza discrimination na munene oyo sali oza discrimination eza child abuse or abuse mwana batu ndeko nanga bolimbisa ngai ndeko nanga bolimbisa nga pardon o eza child abuse eza discrimination yo ko finga ki disabilité mwana ote okomi yango pe bien likolo nango za mwana ss wana komi na mutu no bien nini yebi paso ba parents na bazaka nango ou bien yebi ndenge banyoka mako yebi paso ba monaka na yebi te kuna ba friki so bazali so bokipaka bango te mutu en Europe mutu nyonso tu aza dize aza malamu aza na droit ya kotanga classe na ye asisi pe classe akizwa pe musala bosalaka na ye pe place moko bozwaka ne salaire moko omoni munde ndenge apesaka mutu nyonso valeur bino na Congo bino na Afrique bo néglige bana boye bo néglige batu omona muto ye azana ba défaut na azana ba disabilité ne si ausa nini azana mwana ss ausa nini akufa na ausa nini bo néglige bango mais mundela za bongo te mundela za bongo te mundela pesaka mutu nyonso valeur mundela tsaka mutu na place na ye yoke kofinga mwana oyo ke misuma vondo soki zolo mabe nyonso tu mabe na nzoto na mama yo osoboti soko boti est-ce que bana no basisi kobota bapeso déjà bakoko soki no boti te bandeko no bota mona kotaki bo mama kotaki bo papa esi baboti basisi kobota
bakoko bana na bana si basisi kobota tala tosala eloko te tolukaka bavie yango na TikTok ebe na réseaux sociaux na boye te ya boye te ya kofinganaka boye te moko esala nga pasi omona leki boye otala place mosusu na TikTok ebe place oyo bato nde baofingana oyebiki esala nga pasi ye naloba donc mawa esila na mitema ya bato bazala su na susi ya moninga te bato bazala su na mawa ya bato te bandeko nanga tookende wapi ata ku tozoluka bavie yango ou bien ata ozolinga ozwa soki réseaux sociaux efuta yo ya boye te ya kofinganaka te surtout likambo ya bana nga na yaka mabe na bana nga nde bomoni nga boye na yaka mabe na bana nasilika makasi nga ta moto afingaka bana nga alingaka motu wana te mpo naza mama nayebi pasaki bo mama ndenge ezalaka nabota bana misatu epuis nabota bango naturel nabota bango sans kisi nga nazwaka kisi te donc nayebi pasi wana ndenge ezalaka donc nalingaka moto abusaka bana te nalingaka moto anegligeaka bana te nalingaka eloko wana te na nzela na nga nakoka kosirpote eloko wana te yango mona ndeko mwasi ofinga mwana oyo mwana bataleli boye so bomoni na TikTok aza pena active asala makamne bien asala ba TikTok na ye asala ba video aza bien compare kutu bana misusu to mona ba no hôpital o bazala in and out lelo ba ye lobi ba kei kaka bongo mais mwano santé na aomona ina aza na bien komona aza na bien te na eza bien siko problème na bino eza nini kaka na kati ya TikTok ne bandeko na moni su mutu moko akomele message na mona makolo na ote congolais problème ba congolais zalaka nini nzambe kaka ndenge bato balobaka basala congolais na matière nini bandeko na nga totika motema mabe toza malamu eloko lingi basala ote kosala moninga te eloko yo lingi basala te kosala moninga te raisonner kaka so bafingi mwana na yo obi bafingi mwana ndeko na yo okosepela nango bia kosepela nango te osepela nango te koma yo kofinga mwana bato otangisi mwana bato mwa ya miso ebele boye ampisi likolo nango paza mwana mobali yo respecte mobali te ndenge nini o respecte mobali te ndenge nini nzamba lola nanango mutebise ko bata SS babota te eza na bato musu babota na bango pe babota nga na yebi batebe baza ba SS abota na ye pe abota pe mwana na ye aza na ye bien eza nini ndeko mwasi osalinga kanda moko osalinga pasi moko soki ezalaki na Europe nga anita na vandaka nenga na diabolize mwana ake funda o nga na diabolize mwana oyo akende kofunda yo na ye boke kokuta na tribunal yo na ye boke na court yo sakana pasa kobota yo sakana pasa kobota omemizie mino pendant 9 mois oke kobota boye oboti mwana bimi na condition moko boye omemizie mino pena pendant 9 mois ozaye na opibi omeko bota obi mwana bimi na ndenge na ye bimi na ndenge na ye ndenge ka ndenge ayeleli siko yo oke ofinga mwana wana yo kasi baparane baosepela te otangisi mwana bata mobali bama emiso ebele boye mwana apese nga pasi mwana vani na teli ebike na leli na bi mokili ya motema mabe mokili eza motema mabe na garde pe na video nga bi mukono zwa tan il faut na sa video opona sepe nango nanda luke longa ndeko ngo tina zipe video obache longa ndeko mwasi olelisi mwana bata mobali azape fojo te a vrai jo yo na mona mibala bazolo minene te obi mwana basa bazolo minene te obi mwana nano mibala misu minene te na Kongo nde bomona ngo eza mabe na poto nyonso tu eza na problème te misu minene koma fashion zolo munene koma fashion minoko minene koma fashion yo yebite o mona teke na poto bato musu ba oke vimbisa bango minoko ba oke vimbisa bango bazolo ba oke no vimbisa bango misu ba oke ndo ko changer na poto nyonso eza possible donc okosa nyonso lingi eza na bato balinga baza misu minene bazalo yebi eza pe na bato balinga baza zolo minene eza mutu ndenge nzambe atinde yo ko juger nzambe te yo ko corriger nzambe te oke kofinga ye olatisi mwana bato susi siko alobani akata zolango obie akata abimisa miso ngo comme ça koma na miso mikie boni motema mama beboye boni motema mabeboye
botuna bato basa na hôpital babetela bino masolo ndenge bato basouffra na hôpital ndenge bapara baosouffrir na bana bango na bambete hôpital botuna bato basa na hôpital baoyebisa bino soko osalaka na monde hôpital to okoyeba makambo te soko oza moto. Donc voilà ba famille na komi na ngana suka lo na ngana lo baraka conseil pour na biso nyonso to inviter ko fingara basi ya bato mibala bato bana bato o bazana ba disabilité ou bien bazana ba condition moko boye ezali quand même gentillité soki yo nzambe asala yo grâce apesa o bana o bazana disabilité te ou bien mobile ou bien mwasa disabilité te ekumisa nzambe ko kanisa pete lokola mwana o ba parents ne ba pesa bango mwana za mwana SS ou bien mwana esiko sende nzamba lingi bango te non nzamba yebi pourquoi ye moka permettre marambo et ça maboza la bien bisous bye collaboration tozakeluka solution kaka pour l'intégration. Oh eza Anita Mavita show bobosana kosabone te. Oh eza Anita Mavita show bobosana kosabone te. Botalaka Anita Mavita show.